na bien wata na peso ma conseil à mukie malgré batuno balingaka te ba peso conseil ba fani na balingaka te ba ya ra ko finga mais nga pata bo fingi nga pe na fingaka numo boye bo fingi nga pe na répondre ka ko finga mais n'espère bien aux artistes ya mboka na biso wa misa mboka na biso tanto o mona yozo kinde na shit et ça la biso passe et on to yara wana pour na conseiller yo moni musique eza on ngo kinde la te koleka batu koleka fere ezara polémique te koleka fere ezara kotina batu ba fingela ka fere te ezara ko kangisa batu na ba parquet te betane musique ekota na mato ya batu etikala na mitema lelo ba fere bazara ba nzembu o esala ba 19 ans ba 20 ans ti lelo sozo beta ba sepela na ngokaka moni ba mbongo ozo pesa batu po ba fingela ko batu so kota ta studio esala bien makasi ba mbongo ozo bebisa na ba parquet pona okangisa ba kiningu ko funda ba viveti mayamba ko kangisa ba Liverpool so ko changwa ta na musique na yo et osala yo mata mais yo sara toujours na ba distance ya ko kangisa batu ofundi kindingu ofundi viveti mayamba o diable azate gladiateur ya makila bilomo boyebi. J'espère na butu ba benga kinga 1 heure na sala ki vidéo wala ndenge bazwa ki musée na uti na commune ya Kalam na zui matière mitonga mna matière mudana ngwazati mais na loba boye omoni jeune on a la miniature wala anda jeune afana na bandal ba jeune na bandal bo kufa mabe ki pede kaka bino donc qui braquait kaka bino miyibi kaka bino ça dit ba na yebiti na ko traiter bino ba jeune na bandal boko ba bureau de bo simisi musée so ba simisi no commettre yebité ba bengi muna na chombo bino tu boyoka message ba bengi muna na chombo et à la publicité faut musée à sala c'est là la publicité va suba discuter parce que musée avant sur la publicité c'est 1500 balles là donner place sur wala ba solo li muna pe asu abengi musée na chombo bazuba ke petit wana ba ina mwasi moko na kataka ke momenga otimi kili afongisa maison ya munene esenga publicité pour la visibilité quand ndenge zalaka muna pa solo lina asolo na kindingu habite beaucoup à la palais muna etake stage habite la rome wako ta kindingu ta sa tiki bango quelque part abengi musa bibi asu ba fanti taba fanti moment ando ba te photo sala ba moment pas ba photo asa vidéo kuna musée pecho la tena miniature wana mwana bandal directement au théâtre pour ça il y a petit besoin donc on longwa na ende à cause de bambila na makaba musique et en plus ce qui est plus grave c'est quoi pecho a teki muna na kindingu aza petit ya muna amwano muna monenge akoli nabi bache la banda bo ma ilete ceux qui le les qui va boma muna viennent au quartier ba bomier je crois pas passer $300 ou alors le personne peut-être $50 aux autres qui vient mutu nam ça dit namona ku musete namona vient au quartier tala bilo ba banande bo ba complexé boza ba ingrat vient dans le quartier aussi au tekier mais vraiment c'est regrettable pour la manger la bandale pour la longue de la bandale tout pour la manger la bandale la zone de sous l'actualité makama musique na bolingo to kota angoti boké na musée aussi botukani nana saka za mwasi a préféré vivre dans un musée yo ezo simbité si kala ka ndengala tozali wala mwasi la palette ngala mwasi la palette o ay irresponsable ngapela irresponsable siko et combien de menaces pourquoi et combien de menaces pourquoi parce que toi compliqué au banate guerre yo na faire yo on a niveau moko oza guerre yo na faire c'était possible et bana lelo timo qui le reçu là parce que yo faire azu ya boko na lo bana yo hérité kabea faire azu ya boko na ndaku na ye obosani
c'est le long matin avion na vie na yo parce que faire acha au combo na maison warrior ba sekisanga ya bana oyo basangala sangala ebele basala sala mission pour bafinga les padres bano na bien faire rigola yuma te bokaza te po batiki ya paka nde faire yuma te ya paka lelaki na bea na ngai na bea na ngati bea kati ya omo batiki les padres ane mutama wataliga oyo akokufa na prison pamba totika donc Muzeki Ndingu courage place aux alliés na biko bima porte-parole de la nation yo défendra mboka oyo o défendra ba valeur pe ya mboka oyo orobima na yo na bige partout aux alliés malgré bakosi biso Muzeki Ndingu l'élite vidéo na bomona muzao lela bazwa ko obligé batike mutakala mais simbi tata ke kale aboyi ko tika la mutakala ya bomona gaza na tosini susi na batike mutakala po basekaye biso to tikara to tindaka yo to tikala mutakala papa yo moko sala vidéo na yo tikali mutakala biso to tindaka yo te papa yango nini yango etali biso te mutakala na yo moko mutoluka mama mutakala na yo siko ya biso ni donc courage Muzeki Ndingu nana sara mwasi na biso zala calme papa kobima biso tozara na feri nga kutata boche mbongo na bino na zero pona mona mbongo moti kolengisa ngai wa yebi o ba yebite. Oui, salut la famille Gaulois. Ndenge to sala ki live le bitolba ki to zonga na moba quelques preuves capture de Krayangwana ya Paris la défense arena ndenge nini bandi ko zonga sa billet ya ba Gaulois oyo basombaka pona mouvement na biso ya yo arena le 26 avril. Alors ba Gaulois ba Gauloises nzambaza na biso justice et salemi pona biso bandi ko futa. Alors loko toujours déclarer toujours déplorer mikolo yo tout le monde kaza des jeunes artistes oyo balamu ki ba pelisi ko finga na ko kangisa bato eza fali bango na héritier. Alors arrestation ki Ndingu bato bakangisi ki Ndingu eza fali bango na héritier bango de baza derrière arrestation na Muzeki Ndingu. Alors eza bato mususu te eza fali na ki Ndingu na héritier po bango bakokaka te tant bango basalaka makambo na bango basala ba bêtise moto kangisa bango azalaka te moto alobaka pe mingi azalaka te mais siko so bato ba répliquer contre bango et comme el bato problème yango lelo bomoni toyebi ba capture oyo toyebi mo makambo ba message oyo ko babino ki même si siko toza na mode matanga ya sege minyo manata ba dakumu da ba artiste belebele ba yantoine ba ainsi de suite boye ba ki héritier aza derrière arrestation ya Muzeki Ndingu. Et je pense bien bomoni ba explication ezali wana et puis beaucoup d'explications wana boye ba ki tozana ba lâche trop na musique congolaise ba banda ka makambo wana mais c'est que sobino bolingi so botia bar likolo très haut et comme likambo et comme refundana au final chaque jour boza ko salba émission boza ko loba déjà na quand héritier watana bel 2 personnes na mois 1 mois babi qui n'ont fait mal maman na faire ça là un problème te bosko ya Ndingu boye ko zo Ndingu stratégiquement non projet zawa tout ça là bunzo kande boye ne po boli ya Ndingu mais bokusuka mabe to tika pe bino te to observer bino to tala ka kona na siba ko sala sirif nani sur Muzeki Ndingu so pe justice ala mi bien te biso ba commando d'élite to sala ki kulu na ya justice to misala sa justice populaire parce que trop c'est trop. Tant que vous observez, tant que vous là, bon mon candidat qui biso ba Gaulois, tozangi mayele non tozangi mayele te parce que Gaulois moko le so a problème, les communauté gauloise des problème. Alors tout le monde a bien bo la mona tongo bo se pela bobina bo se kabiso ba Gaulois d'accord on accepte mais boyeba bo tkala boyeba qui tant que biso to répliquer bien ndenge bien et vous allez sombele so kabisengo. Et moi, je me souviens toujours d'un message à faire rigoler tant que na Free Radio, à qui pour une éducation. Alors, c'est la seule artiste Oyo,
na plateau wana basingaki makambo ebele barekomandaki makambo ebele mpo asala mpona jeunesse. Alors eza te ke toza bafaible biso bagolwa lelo, on ne sont pas des faibles. Totala bino nde toobserve bino na mosika mpo ntango tokoya tokoyoka motu te, ntango tokobata dega tokoyoka motu te, tokoyoka motu te, tokoyoka motu te, tokeka na ndenge ya malembe. Alors bokasa te ke toza bafaible. Faiblesse na biso lelo lobi kozala force. Ntango tobana koaplike force bokosambwa bosuka mabe, bokosuka mabe. Héritier fallait pas ki yo nde moto kangisaki ndingo, fallait pas. Fera sekaki na podium ntango bayemba mutakala lata coupe na olata te, fera sekaki na ye aza ko comprendre te. Ntango nani maître na ye oyebise kino bafinga héritier, fera zongaki na isimati bafranti basamaka na bango. Fera yebaki te eza yo komona te ke fera aza lâche lokwa yo, fera aza noko. Bozaka na wengi boyebi oyo raso na ayebi fera egola bien ki wana aza ekpe moto ekpe bende. Fera aleka na baguerre moko oyo spirituel oyo bahéritier bafali boleka nango te. Bino boa bana bazwa elongi ya fera balatisa yango dragon mpo bakimisa mama na caprice, me nzambe akofunda fera aza toujours la vie. Yango fera alobaka mingi te parce que babiloko bakomba oyo aleki badileme aleki nango soki bi atiango lelo batiango bino yo héritier tofali batiela yo bokoka te bokokima parce que bozwa balâche. Fere lelo tongo tomona makambo fere asala na miziki promotion eza nouveauté, eza nde baexploit. Mais bino nde ozala na succès te, mais ozolokomi forcer succès baloka succès na polémique te, sala musique originale. Nga d'ailleurs na rano héritier na otela beta musique nete, mais sous la nayo quand on ba bafle pas bato nazoka sonorisation oza makasi te, nazoka vraiment mais donc vraiment kolamba musique de balamba na kolambele yango te. Héritier tika il faut zonga na bas de l'école ya ko apprendre.